Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. On dort, on se réveille avec un nouveau dossier. En voici un nouveau dossier. Dossier mikolo yo donc na bisi bino makambo ezo bouger. Bellevue kuna zu le quoi qui pelekese donc ba remarque les cas qui trop aningisi muto. Ah nzambe na ngai. Alinga salarelo mo bepo tika na actualité Irsil Peshanga ye ko kasa actualité wana. Donc Bellevue ninga na ko akoko tika na actualité ata un mois tazalaka na actualité neti mam sakanga depuis émission et salema ba ramasseur de ballons ba lokota émission ane sala be émission be missionnette be mimissionnette et puis ça ba koko lololo ya be émission donc Bellevue akoko tika la na ata na actualité te ataka moi 2 semaines mo boy Bellevue pa tika pe na actualité Irsil faire otaka libaya. Non, franchement, Bellevue. Il faut mitala. Quelque part, il faut mitala. Pena mitala. Pourquoi nga succès na nga internet et ça la kata 2 semaines te ba le belaka nga kaka. Aussitôt. Tâche qu'on ba volo la vedette. Oh. Donc, mettre donc ya ba mak solo ya ko kanga internet zalaka sila. Yo ko fana na actualité ta 2 semaines te. Bino pe bata famille bota mama abino penza busala ya zala tendenge nini apu boloba oya kipaka ba film pardon na obeta kuma swana ate lisolo to yeli awa ya lisolo moko boye vraiment très sensible pour Irsil Peshanga zu vertige bango nyonso bakomika système ba affiche bandeko yango système ba affiche nanga sali yango Qui a fait ça? Nana l'axi bat système à affiche. Un peu affiche et ça elle m'appelle rapidement quand quelqu'un veut donner son message. Affiche et ça elle m'a rapidement. Alors la fois passée, na sa ki be émission awa na ebisa ki bino que bela na Irsil Peshanga moto ezopela. Et na kota ki pe na ba détail te. Na kote na ba détail te po makambo na bande koloba ezaki makambo penza ya Irsil te. Mais na baki na ozongela sijoana na saki pe na besoin ya ozongela penza sijana pe mikolo te parce que je me disais ça na non important te. Mais tant on a monika azwi libumu diare bandeko bala moko ba aya ko contredire loko no tchala nga pango te le kambo ezabwe Irsil Peshanga n'avait pas fongoli chaîne mususu. Problème est que chaîne a liboso na nazo kokate. A fongoli sou mususu. Nazo ebate. Kombo ba chaîne des donc ezapona kombo ba chaîne to ezaka que azolinga ye pas casser actualité à bela. Pardon. Boye baka ba période oyo Bellevue alekaka na émission pour annoncer retour na ye na YouTube na monde ba média ba cinéma boye ba période wana ti oya lobaka phrase oya lobaka naza na concurrente te na réseaux sociaux na monde vraiment ya ba film na monde ya théâtre naza na concurrente te ngande naza boye so na bandi loko na nga ezala toujours réussite nga na Irsil Peshanga Blackline pele lobi naza na concurrente na nga ezaka mwana na nga o na obota donc mwana na nga o na obota kenda za concurrente na nga numéro 1 mais curieusement ayo sa ba film même son story ba film wana kute talemate ti lelo talemate aninga changer ba contenu ma moya frapper moko silence total. Tolamuki tomoni kuna Bellevue azwi minduki. Je dors, je me réveille. Je voulais annoncer après annoncer ou annonçant ki wana. Après 24 heures et sali kututi. Non 24 heures kokite. Yango Irsil
Bellevue asala o nini po yo tikelaka ye donc otielaka ye libaya yo kaka na ye kaka. Problème eza boye ntango aleki alobi asala yo nga concurrent aza concurrent te na monde ya YouTube. Au départ eza na page moko boye ya WhatsApp nini groupe moko ya WhatsApp. Groupe moko ya WhatsApp ezalaka ya bato ya famille Libota basangisa yango na bato ya Ursule Peshanga. Makambo na oloba oyo naza na conviction nango po groupe wana eza na bato ebele na kati. Mutu pende ya kati nde abetela yanga lisolo wana. Groupe wana ya WhatsApp balobela ba makambo ndenge bon eza groupe ya kala parce que na minute so nde na oloba boye Bella na Ursule Peshanga mubeba donc ezo simba te. Nalobela bino pe la fois passée na bi Ursule Peshanga bengaki chroniqueur moko alobelaka Bella mais alobelaka pe ye ayebisaki ye que fois ça la choix apona soki alobela Bella alobela ete soki alobela ye ka ye moko nde chroniqueur wana ponaki na ye Bella po monike yo Ursule bafa nini yango bawe bando yo talanga so na alobela o yanga boy na ye. Voilà donc ba série wana avant na koma na lisolo ba série wana oyo Ursule Peshanga alekaka asali kivantar ngane naza boye na concurrente ni nazongi boydo na ye pona travailler na mona biso babilo mwande wana phrase wana en tout cas bato abela basepela nango te na groupe WhatsApp wana bato abela basepelaka nango te et puis baye osalela ye réunion basalelaka ye réunion penda ya mobondo moni ba réunion wana ezala vraiment ke likambo penda ya décision vraiment likambo mo boye moni ezala nango na ba réunion mosusu bato basali na bango réunion mais basali yango na ba décision mo te ya makasi te mais réunion oyo basalelaki Bella nani Ursule na groupe wana ezalaki réunion moko ya ke décision moko ifo ezwama po mwana mwasi o biso tozalaki na intention soki Ursule afongoli chaîne totia ye mwa poids donc soki azongi na réseaux sociaux totia ye mwa poids topesa mwa force mais ndenge nini ye oyo nazala na concurrent na ngai kozalaka mwana nga donc amitiakaki boye nzambe biso baluba oyo baluba siko omoni orate soutien pona kibonga oyo kibonga yo baloba kibonga kibonga wana eboma Ursule basalela ye réunion kuna na groupe wana non akoloba bongo te koma akoloba bongo donc ye kivantar eleki atala tofine bouton comme ça totika totala vraiment soki ye aza na capacité wana ya kosala. Clin d'œil spécial à mon petit frère Jason Moulumba, un vrai beau gars au cœur pur, doux comme du bon pain. Que Dieu t'accorde un bon futur rempli de bonheur et de réussite, mon petit frère. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Je me t'ai dit, nakotia ye na YouTube, mon azapin, bogare. Mon petit frère, bobanga la binote. En plus, c'est un vrai chrétien. Asambelaka. Lui, c'est mon frère. Donc, on a sepela et on a sepelisae. Na souhaité joyeux anniversaire nae donc en pleine émission il y a né la NG officielle mon petit frère très intelligent très déterminé très beau beaucoup de sagesse intelligence il y a pesa papa mon tout pas cité voilà bon on continue toi si il y a Ursule toi Bella na groupe wana en tout cas sepela ki na bango te nde basundoli ye tango basundoli ye aye na YouTube ezaka mboka bana na bana YouTube nde eza bongo ato la plupart a bato yo baza na ba chaîne na ba TikTok ba page baza pe na ba chaîne na YouTube mais visibilité na YouTube eza o kaka
kuwa YouTube eza pendo kaka o plateforme o eza na challenge amak YouTube corrige mieux que les conseils. YouTube YouTube corrige mieux que les conseils. YouTube frappa Ursule. Non, bisika fandaka moi mitunaka nini yango etinde yanga penza ko nazonga penda YouTube boy na loyenge yango bomoni tour oyo tangu bakabwani na Bella alingi azonga YouTube abengaki bato dans les prochains jours bokomona ba chroniqueur o bakobima surtout so ba film bandi kokota o bakobima baozala ba chroniqueur mixte baozala ba chroniqueur proprement ya Ursule Peshanga barobanda kolobela bato mususu te babanda kolobela kaka Ursule Peshanga donc so bomoni bongo bomwana ngo normal po la plupart ya ba chroniqueur ezalaki ba chroniqueur moko mélangé. La personne qui parle pour Bella profite de l'occasion pour parler un peu d'Ursule. C'était le même chroniqueur. Donc tout le monde bara que Ursule Peshanga aza peut-être aza lokwa ba dinana parce que dinana pas ané na batute oyo ba lobelaka ye moko. Na monde ya bata théâtre en tout cas ezaka na sila na Bella nde ba na batuke wa lobela kaka Bella wa lobela kaka sila mais siko Ursule Peshanga pe na monde wana ya ke ye pas na batu ete azala nango fio komoni nani na bosani kombona aobi ka koma commerçante fille yango azala na TikTok et puis mutabanda lobela pe Ursule makasi Laetitia Mwamba si je ne me trompe pas ce qui kombo na penza yango wana na si trompe te ye wana Laetitia Mwamba mais na période moko boye Laetitia Mwamba kumisaka ye tanga kumisi ye on dirait ezalaki au détriment ya Pape Lombe siko pubunu bobika Ursule ye na Pape Lombe na ye à partir à wana ye na Pape Lombe na ye ezalaka penza ton pied mon pied donc les papas talaka donc Pape Lombe akraka ye na akraka ye donc Pape Lombe ya bango ezalaka ya libela beba bakuka libanda ya bango ezalaka ya libela nani Ursule Peshanga asalaka atika bango pendo kaka na poste wana alobaka Claire alobi na tindi mutu te alobaki boye apena mutu mo nazalaka na mutu te oyo ngai natindaka po alobela makambo na ngai na réseaux sociaux donc je n'ai pas na porte parole je pense na période wana nda perda penza estime abwaka epe donc en fait Ursule azalo lendo moko je ne sais pas wana exasusu confiance de soi te mais comme vantardisme et comme qu'on néglige fort non okakake nul ne se suffit d'elle-même mais elle se voit qu'elle se suffit yango bomoni Ursule akoka ko s'en sortir te na vie izalaka il faut qu'on dima fort ya baninga c'est très important neti nga boy na koka te na ko célibataire ke na koka botindala bino ngambo tenga na koka non botindala bino eloko tenga na koka non mutu mwa nga te ngala non miloko mususu tozwa kango tosala kango eza par respect par considération on ne peut pas refuser de l'aide te ata pasteur Moïse Mbi Kutu eza na ba série moko boye ba film eza na deux séries première série zaki makambo ya Eliane ba Eliane na likam na réseaux sociaux pa et Ramsey a lokoti dossier wana à défendre pasteur Moïse Mbiye na ba façon moko bokozwa idée te
à tel point que pasteur Moïse Mbi akokaki te ntango nani ere akende Congo ayambi na église na ye asengi ye merci na niveau pasteur Moïse Mbi bato ebele babandaki kodefendre mais ezalaki toujours na défense moko ezalaki pertinent défense moko elekaki badéfense nyonso na ebele elekaki badéfense nyonso na kotalema aremerciaki ye eye kokóma na deuxième makambo nani oyo komone nani nabosani nkombo na ye banda olobela mpe fere oyo abalana na sakasaka nabosani nkombo na ye alokoti dossier wana adéfendre pasteur Moïse Mbi pasteur Moïse Mbi asengaki merci abi nzambe alobaki akosisite bato mpona badéfendre ngai tala likambo eza boye ezaki je crois makambo ya bamajabu alobi tala nzambe asisite mutu adéfendre ngai nabosani Muzeki Ndingu voilà Muzeki Ndingu adéfenda pasteur Moïse Mbi pasteur Moïse Mbi aloba ngo na cher abi nzambe asisite mutu mpenza adéfendre ngai etout en tout cas ezalaki bien apesi ye merci mais Ursule apparemment neti soki moto aproposé neti to ou soit moto ase porté garant aya défendre ye Ursule azwa yango lokola faiblesse donc aide mpona Ursule eza lokola pourquoi azo aide nga nasi na koka na besoin aide à mutu te pourquoi la personne m'aide donc aide à bato azwa yango lokola ako aide nga te nga na faible te je peux pas recevoir de l'aide Abraham Koutou na jardin d'Éden, le père, le premier homme, le premier créature, être humain, Nzamba créé, Nzamba abi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Nzamba pesi moi si pas comment nga ke mutu moko esimba te fo mutu mususu azalana a aider. Mais yo mutu amokili donc oza wana olingi édité nde bomonaka shit ya Ursule Péchanga esalema mingi parce que elle ne sait pas dire merci a reconnaîtra bolamba basalaka ete elle ne sait pas dire merci à mes fans, merci à vous a soutien nga, merci à mutu nyonso défendre Ursule Péchanga monde mam sasala na pesa bango eloko te en tout cas merci na bango basala yango na volonté na bango moko ye bongo te azana mwa quelques personnes na ye oyo akonsideraka na mwa bestime na bango nda akonsidera bango na bango lokwa ke muto soki ebeti boye esimbi muto so mais azala na valeur ya baninga déjà akonsidere baninga boye Ursule aza na makambo wana te yango moni Ursule ana batu te siko Ursule tokende epai tozonga epai Ursule chaîne nanu ya liboso eza na visibilité te ozoyokana te nayebi te so po créer pe film kuna nde yo wana lisusu ozwi lisusu sele sur deuxième chaîne wana comme problème wana ekomi problème ekomi problème oza lokola mutu moko boye aza instable na ba idée na ye na makambo na ye parce que si la Bissalo avant afungola les Abakouk de SP si la Bissalo officielle est alemi et zuba abonné à tel point que tellement que acteur bazalaki ebele filme ezokota moko les Abakouk de SB ils avaient vraiment besoin
ya promouvoir nano produit fait maison. Nde batu demande en tout cas il y avait beaucoup de demandes. Nde ba ko le bati to fungola les Abakouk de SP. Kuna eza pona ba comédien nyonso. Kuna eza ba histoire mutu nyonso ko koma koti histoire kuna casting tout kuna. Eza chaîne oyo epesi mutu nyonso opportunité ya osala nini ya okoma filme na ya okotisa ya kozala. Nde plusieurs demandes oyo ezalaki suivi na ba examen ebele na ba réflexion pe ebele auprès ya MAMS. Après quelques années ayo fungola les Abakouk de SB. Les Abakouk de SB, je ne sais pas ce qu'ils a ebele ko sala une année. Ah, ce qu'ils a vraiment ebele les Abakouk de SB ko sala une année vraiment. Ce qu'ils a ebele une année ou maximum vraiment 2 ans et vous méritez. En tout cas, je crois une année et demie et vous méritez. Donc, fruit à demande et puis pour satisfaire demande nae ba abonné nae ba Abakouk ba ange adorable nae asa nini ayoki asali siko Irsine film nini ya malonga oyo sokomi o ekoti na chaîne na yo boye to lobeli yango Caleb kutu ye wana Caleb ye wana asilaki na ye succès asili succès papa akomi kutu kotia na ye ba makambo ya banini oyo nani oyo nakoloba ndenge nini je comprends pas yo akomé kokosala chaîne comme lokola chaîne moko ya ba visite, voilà chaîne moko ya ba visite amonaki Brazzaville, voilà a filmé Brazzaville omonaki mboka boy a filmé omonaki province boy a filmé comme na chaîne na ba visite c'est que na usuji na ba tete komani touta musika aokomani aotiani soki mpe aotiani aotikani me tangu Caroline akufi asali mwa bémission et tout amoni chaîne esa nini po même avant Caroline akufa même ata ba visite abandaki kosala ana esaki nango mpe susi te chaîne efandaki vraiment vide pamba. Après tant Caroline ayo kufa Caleb ye moko ayo sala bémission wana amona comme na moi visibilité visibilité na chaîne quoi. Après profiter ayo kosala film ya les fantômes de ma femme. Après na moni les fantômes de ma femme wana ezui vraiment vitesse makasi bakati ba parti batiti na ba TikTok. En tout cas film wana etalemi bato ebele baza komona yango bamona yango mingi a partir ya TikTok bamona yango mingi a partir ya TikTok nde bakoti batali et tout epesi efongoli mba moko chaîne et puis alobi arotika esusi te azongeli kotia ba filme mais lukuta mabe te depuis esila bandaki na elobeli penza elobeli na kosala il fallait que ezala filme moko oyo elingaki ezala tout le monde attend vraiment ces films et tout le monde veut vraiment bamona vraiment film wana vraiment et va sentir et tout le
film ekoti boye film edendi na ndenge moko ya kilo ezopese te mpona nini atiaki kibonga sikoyo kibonga yango do mpona bino boomonake mutu aopola azopola esi mpenza eshek ya baesheki mpenza eshek menaki esheki na wana ozwi mpenza ozwi lolendo otie. À un moment donné dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux, il faut être stratège. À un moment donné, il faut être stratège. Pour nini okoma na objectif na yo e. À un moment donné, il faut omi kitisa. Pour okoma na ba objectif na yo e. À un moment donné, il faut ça lokolo yebi lo côté. Lelo batebele balobaka nani Bella aza marraine ya Sila ye mutalakisa nani ayebisi bino ke Sila ayebaki te nani ayebisaki bino ke Sila ayebaki te. Sila sa stratège. À un moment donné, quand on veut savoir, on fait semblant de ne pas connaître pour apprendre plus que ce qu'on connaît. Stratégie. Avec une très bonne stratégie. Marketing, moko ya bien, makasi ya bien. Olinga ozape ozongi pe na game. Parce que ils ont une série moko boye. Ici la comédie coréenne. Mais dans la série moko boye. Ici la comédie coréenne. Ba série oh ya makambo ya Nigeria. Il ba série ya makambo Nigeria. Na mwana nani ona bosa ni kombo na ye. Aya kina makambo film ya Nigeria wana. Akomaki korénie période wana nde ezalaki période na bango nde falaki yo oza artiste bon peut-être aolanda lokolo ya nani ya lokolo ya Saïsaye mais Saïsaye par contre azane na chaîne te azana na chaîne te po concert ya Yaya ti concert ya Yaya ebeta makaming te aleki asala émission. Mais après na page kuna tomoni mama oza penda artiste comédien oya pe na chaîne YouTube nano ezopesa mate etambola te sa nango malonga te ale okomi sukoto osa promotion ya Yaya finalement ici la ebeloko oluka te abini loko oluka te vision moins bon Yaya leki ya Yaya eza normal leki ya Yaya a soutenir depuis kala donc c'est normal mais au tiki na eloko nano esili te osa eloko mosusu oza na molimo inachevé leki ya Yaya oza na molimo inachevé molimo no eza molimo ya soki bato bakumisi yo oignore bango yo moso bandi eloko osisaka te so osala eloko eza na lupemba te me yo moko nde lolendo me makasi na kosala promotion ya Yaya tamoni j'ai assez parlé notika lelo mwa partir moke Ursule il faut kobandaka eloko moko belobi mutu moko akolanda 2 mètres à la fois te olanda eloko moko eréussir aposa eloko mosusu mais kosalaka eloko te parce que mutu asali eloko après yo mpo yo osala eloko non il faut kozala yoka nde olobi yo wana kozela temps na yo kozala na plan kozala na stratégie mpo bato babanga o peti ici asalaki eloko ezala na mwa crédibilité ezala mwa wow eza bien que yo
usala makamka na bademi so bakote lo ovimbani ngaza soki nani so usala eloko esimbi te soki esimbi te otiki to créer mosusu te na opréféré na bandi eloko wana na échoué na réussir yango na réussir nano eloko na nga wana place na échoué le wana namoni ke na réussir nde nake osala eloko mosusu mais ntango nasali na échoué natie na eloko mosusu c'est que eloko na bandela ya koéchoué wana non eza mpenza bien te voilà donc naotikala bino mwa parti yango bolanda nga nazonga esusu te napesi bino kaka bambote ebele babizu ebele bosouete petit frère na nga epi birthday bolanda parti wana ye ndenge azoloba bon tozali awa nzambe asunga ye tokoloba susu ni nzambe asunga yo apesi yo makasi eloko oyo bandi oyo ezala eloko oyo ekokoma na suka ezala ke moni aya moment donné les bakuku de SB ezala na lupemba makasi koleka nini oyo epesaka pena nzambe asunga peut-être deuxième la gloire de la seconde maison hein, sera plus grande que la gloire de la première maison ezala nango ba gloire à ba seconde maison peut-être aza chrétien a believe na ba gloire à ba seconde maison ezala bongo mais sinon te pona nga na ngena préféré que a échoué après yo ko réussir après fongoli mususu mais pas inachevé après fongoli mususu voilà nde bien te que Dieu vous bénisse bisous pour la vidéo. Autant tu bandis à théâtre, tu as un groupe dans Bissoti. Ça dit, tu as un groupe Simba et Lombe. Il y a d'autres personnes qui pas, il y a le fait, il pas sans souci. Moussoupa Bodor. Et pas président Bodor. Yombe gauche. Président Yombe gauche. Ainsi de suite. Quand tu as un peu Sanganata. Ok. Ça dit, tu as un groupe Simba. Donc, tu as un groupe Simba. Ok. Tu jeune ba Maya, ba Mouya, tu jeune ba Pelé lo quoi. Tu jeune ba Casca Songo, donc tu jouer na ba passant Simba. Ceux qui pas sans souci, pareil. Ceux qui pas président Nani Bodo, pareil. Nous avons sangaté bilo que ça ne s'habille sur la Nzonzing. Ouais. Tu vois. Ma question reste vraiment dans le sens il y a les lots Nzonzing et commis. Je comprends. Ok. Je comprends. J'attends ta réponse. Par là, je veux dire quoi? On a retourné na Cameroun, non? On a pas ya Mitumba, Ebenezer. Mitumba, tant qu'on fait autant va filmer et propulser ba Chris na bango, les acquis madame et messieurs. Tout le monde est Myriel Blanche, tout le monde qui est Dani Bassan, tout le monde qui va. Je peux m'abonner comme ça, ça va tenir aux questions. On a outil. On a outil. Exactement pratique. Ma benne comme yango, on a l'eau, bateau tongelo na saba nzete yango wana. Popol. Et comme ça va tenir aux questions, makamba Congo, et comme ça on a outil Côte d'Ivoire, non parce que Cameroun. On a pris ça exemplement pour dire que ils ont empêché bateau pas évoluer. Ok. Ça dit, ba Muriel, ba Emi, ba tona nani Mitumba. Ok. Na madame et messieurs. Et ça la succès, ça qui ba tout story ko ba Mitumba nani ba Emi, ba nani Muriel. Mais na décidé ba ferry tout le cas. Muriel n'a pas tourné. Emi n'a pas tourné. Ok. Mais baza penza ba fouille ya Ebenezer. Pour dire que ceux qui Ebenezer a besoin à élargir ni et c'est encore te faut qu'il gagne ça. OK. Tu vois, il y a on a dit que na o na makamneti attends ndenge tu travailles awa. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas que il faut pas kabamona. Paul a joué un mais ce qui filme une histoire n'est bien et que to longo likaka ba futilité nga ba ka futilité. Et longo nango musala eza nango bien. OK. Oh baza koto ba on eza mabete. Ça dit bato baza na équipe oyo ba na équipe oyo. Et l'autre zaka ke sende makamba ba clan on ande yango pena muté pénaliser makamba belé makamba ba clan na ba camp boye bo créer bino ba boti bino ba créer ba canté ba parents ba boti bino ba président Bodo ba Elombe ba Masumu ba président on a tout ba zaina ba clanté mais bino boye bo créer ba clan et si le na ba oyaye dina na ba oyaye gaza en tout cas on a créé parce que nazana ba pêche à l'ouvert depuis longtemps. L'autre fois, j'avais dit ça depuis 2013. Et ça y est, ba fan ya to balinga yosul bazaki na kombo mouvé ya ba pêche à l'oeuvre comme on a. OK. Bazuyango. Ça veut pas dire que tant bon bazaki bande ko boya
boya ka bato mususu bazali na bango baza yo mais bazo admirer bato mususu bazo féliciter bato mususu c'était ça. OK. Ata lelo so tali pe bingi ba pêche love selon so tali mingi mo pe bayaka na makambo na tiens. Mais au sali retour na c'est peu la mingi. Sali retour. Au sali retour. Quelles sont les difficultés rencontrées quand même? Parce que retour ezali et salami série moko kitoko poni acteur bien choix il y a acteur na actrice vraiment félicitations. Ouais. C'est pelé na grâce au zolo na rôle à jouer qui j'ai beaucoup aimé. Quelles sont les difficultés rencontrées na nengo sali retour boye na YouTube d'abord? Oh yo moko personnellement tu t'es dit que je vais améliorer na film ozoya. En tout cas difficulté ça comme tel bon les everyman les en BRRT mais na hôtel là ils a pas trop bateau ba hôtel là ba yebi ba mona ki qualité non qualité je te reproche pas qualité image ba choix ya bandaku ba mona ki pe ba G ba acteur sur scène et surtout c'est bongo tant côté sur scène incarner personnage. OK. Bima na bomoto yango moni ba série na biso ñu se za la pena film oyo na za kombo mususu film oyo nana kombo mususu. OK. Kombo na ngai reçu pechanga bondo mona ka juste tango ba kombo ezo matani générique ni Nadia net notre jouer comme Nadia. Oui. Nadia c'est reçu pechanga. OK. Et Nancy c'est la petite elle jouait pas belle vie, il a joué qui petite sœur dans la figure tous les cas. OK. Donc ils a bon. Pourquoi tu au salaire retour ou en poigne? Pourquoi nous préférer ça la bongo? C'est pour rajouter quoi? Non, pour tu sais quand on est sur scène, na ba kombo na biso des fois on dirait to Santaka kendi to abiso. Ah, on dirait qu'il wana ezali. Mais ce que l'ongoli kombo na ba pesu kombo scène on comprend que wa na veut incarner personnage. Naza yosulté, naza printa popol, na destiné. Naza Texas Katadi. OK. Ça dit que naza insulté. OK. Donc le qu'on appelle ça joue la psychologie à battre. Pour na Ursil Pechanga ou a comment déjà Pechanga ça peut passer. Mais pour na bana obozo bimisa. Tu penses que ça peut passer aussi pour eux? Pourquoi pas? Pour tant que bon bana bezo ba te capé ba combo na ba. Écoutez ka combo na bien acteur bello to yi ba jouer ba film américain. Ba combo ba ngezaki to yi ba ngoka na ani Arnold Schwarzenegger. Ah jouer atiko jouer Arnold Schwarzenegger. Début combo ni wana na ba ni na générique. Ouais. Non, mais je vais même revenir même chez nous. Ma mère, ma misuto, ma comment on va tabakoli. Maman belé, autre personne donc. Attends, na kala neti le anda, le ya comme les ralé ya comme les angels. Ayi, président sans souci par exemple. Voilà. Et ça ba kombo scène. Mutsoko li ata ko yebana. Soko jouer rôle bien. Une fois batwando lungana muta jouer comme jouer ki Nadia wana comment ne batwa lukaba que lukana ba générique wana ba ke comment ils a popol. OK. Et puis les locaux ils ont facile parce que ba réseaux sociaux ali tout ça ba plateforme bello mutako ko misela nani ba ben on est Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.